matondo makondo letezo pento tukondo lekwa kiatina tufutivana bonso mbutu amatondo kwangenda tanzami ntima mieto kakatu yikeleva makumoko nzamieto tambulamyo myakala sesalwa bya kumvimba fuku yobo mweni tukutondele mulungu kya undu kya tete wa mvu utukotele wa mpawa 2016 mvumbe bebe miokele mundilu ye binsanga ye mamingi mampila mumpasi tuzingili yambula mvuwa wakala mvuwa nlemvo mvuwa lusaku munu bonsonge Yesu Kristo wabudu kambasi bayimbila muna zulu bao kunkembo kwa nzambi mukayengele yenge vantoto mubantu bazola kana ili au nzambi eto banzi la mvuwa wa mbutukulu yangeta atafuma mbanza Yesu Kristo yenge kya yala muntoto wa mvimba makani ye nkubikaza batantu bikaza kalambidi anapi nsenzele twasiamina kana fuku inakwenge yefika etonzo nsonja kutwavuikwa yo katulesa mweswa nsoni nkutuko ye mumenga ye munungi dinga Yesu Kristo inkubilwa banzila Yerusalemi vivwa Yerusalemi konkubia byanza munankumbwa seye mwana ye mwanda velela Ensa musankumwetu Yesu Kristo Yesu natwazambi wasilitu ye utwali amwanda velela ika wakalanga yesu tuka wao kwa yelevu seye mwana mwanda velela Amen. Musuni na mutu ezali temple. Kwa nini tokujwaka maladi? Belena tina na lisumu soko, lisumu ezala kitende tokujwaka na bisu maladi te. Musuni na mutu ndaku ya nzambe. Sika otobongoli yango ekumi ndakwa satana. Yangwana tauza kubunda na baswade tolingi kuluka dikamomoko kitoko soko tokolanda pamba te mukili mozele kokende tosala musala wa botindi biso maladi oyo etiaka satana na nzoto ya moto nzambe nde alongolaka ye moko satana akokoka kolongola te po ye ete moto asala nzoto bino nde bosala biso elanga ezali monene basali bazali moke biso toza kosala kati na elanga bikisa biso salisa biso tolobaka ta tosimbami na maboko ya bato mabe oza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko ya bato mabe wana pamba te tolotaka mabe olota bato kokufa bato bomoi bapesa biso biloko ya butu okolala kolamuka nzoto pasi toyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libumuti makolo mai te makila te tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC maladie ndeke cancer cardiaque paralysie opération na nzoto banzoto ekoma na bambeli ya opération salisa biso moto nde yango ekosalelaka moto soki akanisi te oyo osala mosala ezali te mingi tozali awa pasi ya moto esilaka te silisa yango miso molakisi ya nzela misala nyonso tosalaka miso ekoma flou salisa biso kingo pasi salisa biso maboko ndo yango esimbaka salaka misala tokomi malari na maboko salisa biso mokongo ye asimbi nzoto mobimba olala mokongo pasi ovanda mokongo pasi otelema mokongo pasi otambola mokongo pasi silisa maladi eza na mokongo nzoto soki ele biloko l'estomac pasi motema pasi silisa maladi estomac silisa maladi ya motema makolo nde yango etambolaka makolo kovimba rhumatisme mbasu longola mpasi kokwela biso na makolo kimia tosengi nde tata mama babalani maboko eza koya te mosala oyo bakoko babanda eke na batata na bamama eye na biso bana il faut ekende mpe na bana na biso soki toboti te na esika na biso nani akosala tikete oyo babotaka te babota oyo mpe bazali kobotaka
kokufelaka bana kobota na césarienne longola bambeli wana ya bacésarienne biso tosimba bana longola mipepe wana ekomile biso mpe bamosusu baboti kaka mwana moko esili bamosusu baboti mibale esili bamosusu baboti misato esili biso tobotaka bana baya ebele bana wana bakosalela yo nzambe salisa bandeko mibali bakoli bandeko basi bakoli mabale za koya te fongola tobala na 21 olobi bana botanga mokili oyo bino moko botambusa yango tomoni yango na Afrique centrale biso moko tozotambusa mikili na biso mosala nde esimbaka moto soki aza na mosala te vi ya pasi maplome toza nango toyebi misala maboko oke na leta mosala ezali te oke na mondele mosala ezali te oyo kutu baza kati na misala baza kolongola bango ezosala biso pasi salisa bandeko basala oyo mpe basalaka personnel sunga bango misala na bango etambola mingi tozosala commerce eza kobonga te pambola nzoto pambola maboko pambola mpe misala oyo bazosala na leta promotion na fonction mpe kofutama ezala kati na bango toye na bafoto toye na mikanda bato wana mpe baza na mpasi sunga bango bisika bango bazali mingi bakenda voyage na Europe na Afrique nano bakomite mpe bazokende komisa bango mingi babonga epa bakenda eyebani te babengaka te mikanda te soki bazongi biso na famille kozala esengo bana l'école longisa bango bazwa baexamen bazwa mpe baplome mingi bazokosala barefaire longela biso likambo wana mingi mpe bazopresente bac kasi bazokozwa te ane oyo longisa bana na nyonso babanda kozwa soki baleki bakokota nde na université talela biso likambo wana tofundamaka na leta tofundamaka na bafamille zala molobe na biso yo oloba ete yo moko nde obundaka na bao babundisaka biso yo moko mpe oswanaka na bao baswanisaka biso talela biso likambo ya justice ofunda na eleki na baparke katiela biso makambo olandi biso moko nawo tosengi te toyebi ke ntango tokozonga changement ekozala kati na biso na 21 soki osasi bato otingi na mai bakenda kosokola yango nde tomelaka yango nde tosokolaka efongola banzela misala elongola maladi na nzoto etiakima na banzoto na biso nzela mpe tokokende batela soki kongo tokomi malamu na braza tozongisa merci na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen